De quoi téléphone zéro moi mon s'il vous plaît. Papa Zambouana. D'abord, bonjour Isanano. Bon andala Kisanga. Papa Zambouana. D'abord, personne ne me répond. Finalement, tout ça va combattre. Le peuple d'abord, va combattre à travers mon kilibo Zonisa, Tshisekedi d'abord. C'est ça la campagne électorale. Papa combattant, tu peux répondre, mais ils allaient mission à Moutito, c'est là en ordre, et tu peux répondre à Motoboïté. Papa Zambouana, papa Outuko Kota, Nazo 3 minutes, papa Outuko Kota, a l'office très bien, à Kimbangis. Papa Zambouana, discours, non, ils ont ma paix, moko, naniku, moko, oye bate. Oye ko démontrer biso clairement que ce qui Kimbangis est décidé, Kimbangis est décidé, de président Yoana Koleka, parce que bah, les plus nombreux, plus peuplés, que bah, peuple congolais, bango moko. Au moins, il y a place sur tenir. Je pense qu'il y a un risque. Il y a un électorat, en mathématiques élection. Nasti ça développement nanga, pardon. Après, au cas de malobolobi qui n'a pas 3 minutes. Kolenga na ote, oyaka na débat moko ka osu se débattre. Les premiers abord. Papa Zambouana, au salaire moko grave. Nga beti na Google na Kigali qui existe Kimbangisi été. Yo de monter biso on zoaki ngwa pour tinde so lien. Je pense que message au ba peuple congolais on a besoin na tango za yango. Donc on l'acception que ce qui Kabila l'a dit et Nicolas Baké c'est normal parce que la Kimbangisi c'est là qui derrière lui. Mais papa tu répondre comme ma conscience. La minute où toujours parler, tout définir l'église c'est quoi? Tout définir l'église c'est quoi? C'est que Kimbangisi et l'église à Bandoki ou ba des embêtés. Ce qui fait que ça n'a pas Marabango, papa spirituel na bango, d'abord bango bana division en total. Quand on parle sur Kimbangisi c'est wapi bazoyo kanal. Il faut que yeba histoire ko beta. O vanda na mama Mwilu, o vanda na papa Kinga, etali biso te vie. So vanda na bango oyebi bango le loté. Mwana otikaka na inane, lelo comme na 17 ans sur ndenga zalité. Je pense que paranga comme inutile pour na bi que awa bande ko ça la émission aussi parangani. Parce que yonde mutobe bi c'est émission mo mdoe na thème na yo, développement na zaki tellement mapé, ozo soit côté moko ologo zané. Mais non, pas toi comme na tango na ti sawa, conscience ndé comme kolobela ba. Papa tu la Kimbangu so nani so ka dia ka bien nda ko climatiser c'est pas que maman a joué na la gomme et ça ba fille de fer ndé ya ko bongisa vina butika après mutaza la lui yango to finga ba pasteur na biso misuso ba bolingisa ba zoba bazali na ba misuso bana non papa auto benga Kimbangisa aza modéré ayebi souffrance ya vie papa Zambouana na regretté infiniment pe na kanisa ki au changer mais ti siko na moni ki au changer na noté aujourd'hui biso place ya kala et boto comment bon continuer mission na za toujours aller eboto ndeko odona banza ozayo moko te bandeko ebele bo yaka wana bo sepelaka na émission na ngai te mais na suka ngai pe kala na Victorie bon kambo ebele yango na ba fichier to za ko bombaka yango ndeko desa za ko bombaka pa fichier et puis na ngonga na ngota ko bokolo baka bino ka toyela nga ke papa Jacques Moïse émission ko sala ka ti avait raison parce que problème za awa uza ko bosana na bandi ko s'expliquer na za nani na expérience na tout et tout na ba pemena ba Kimbangisi po boye ba été vous faites face à qui parce que c'est boye bité na zali nani na pas église de Kimbangisi où j'étais qui na pas église Kimbangisi et quelle connaissance que tu as est-ce que vous avez expertise dans la communauté Kimbangisi ceux qui vont répondre que vous avez des problèmes il faut savoir que vous faites face à quelqu'un qui est expert dans la communauté Kimbangisi donc c'est pas la cause d'un ok Mende komanda mawa na pesi maloba kuna hapo tuzoke na ordre ouais ngai na ko pesa na koloba boye
omoni papa na biso Zambwana oye na émission na biso oyo ya bataki mbangwiste ndenge nazoloba toujours que toza na temps oyo te toza na temps ya propagande. Bon omoni na ozonga mwa mokesima parce que ndeko Amisi abana biso makambo lokuta yango mutu ezosenga kino Congo ezonga nsima bapoliticien ya kala na lokuta beglise mpe ya kala ezalaki na lokuta so azali na beglise to beglise surtout pota mobutu azokosa biso beglise na yebaki sikoyo yobe obandi na introduction na awa olobi ke non omene banquête na yo parti par là mpona oyeba solo soki bataki mbangwisi bakosoutenir gouvernement en place olobi ke non na kati ya kamba kuna bayebi ata eloko moko te mais par contre na balabala bamama bazolata maputa na ba t-shirt batie elongi ya kimbangu na président na biso ya Congo mais tango bakonzi oyo ya kamba kuna yokuti na poto awa oyoki yango bongo bango baza na kamba kuna bakonzi wana ya kamba bamonte bamama ya église bango bazolata batriko wana batie elongi ya président kote oyo baotambola nango epuis badingi koloba te eloko moko te bongo so bake bayebi eloko te donc bazali okuna na makambo ezoleka parce que un président ya république soki ayoki likambo ya na kati ya lingomba na ye akoanticipe mbala moko abake te naboyi biloko wana mais bango boyizo yobi kino bayebi eloko moko te ça c'est un donc makambo lokuta fo totika yango na minute oyo moi je pense que yo lobi kino bataki mbangwisi baza ebele parce que sujet na ezali kino toyelata vote moko ata moko mpona na titi mais moi je pense que ekomi trop tard mpona minute oyo eloko nini yokoyebisa susu bataki mbangwisi bazonga susu nsima oyo oyebisa na bato ya bendele toza na bango awa na bato ya pareko obungu otiki bango yiso ndako baza mosika mpo bato ya bendele soko esi bango kakina bovote Tshisekedi bango bato bakovote te bango nde bato koyebisa bango bato ya bendele oyo toza na bango awa maintenant nalongi bango te yiso olonga bato ya kimbangwisi est ce que kopango kosimba mpo bango déjà baza sur le terrain bazota batriko wana mais bato ya bendele awa nakina apata abike bobenga bandeko kuna bavote Tshisekedi te sikoyo tozokende komba ngo ndenge nini eza makambo komba te ngai nazongi eza kaka makambo ya confiance ndenge ndeko na biso ya telefone akoti awa alobi eza moto akimbangwisi ezali conscience donc eza makambo te koyo toyo kofanda awa po tolo bandeke no bato akimbangwisi oza bayi bakovote président pusa bakopesa ye kimokonzi mpo baprésident tu badoka Tshisekedi ake mpona bango te bakovote te mpo Tshisekedi akende kaka kuna na kamba bongo bake wi oza moto na biso donc so toka so kongo ozokufa eza mpona kimbangwisi te donc pour ça président faut les lakuna sur les lakuna ba donc ba peut-être les lakuna bazo boma Congo donc en complicité na kimbangwisi ndenge nazo na sujet ya bino et peut-être papa ya biso mais tika ba toba ko décider biso te pardon wewe eboto ndeko madama okay zwa ndeko na telefone zwa kuna bolindi ndeko na telefone azwa na pasi alobika za na telefone kuna zwa yalo likamute papa na opesinga lisusu ngamda kotana ligi mbangisi na ngina ba comportement biso bakimbangisi zalaka boyo bazo se la kabila leka bongo ba ndroba papa pesie kimfwanza papa pesie kimokonzi eloko bazozela yango na siko po ye papa kamata soki autorité na ye tombwana papa Simon Kimbangu ntango abundelaka mabele tendance ya ndenge na ndenge ya politique ya baparti politique ezalaki masangisaki bango nyonso alobiki mpwanza na biso mabele na biso mboka na biso kongo ekoyoka bona ata mokolo moko te bongo ye chef spirituel oyo koma kokochange nzela ala na nzela oyo nani koko na ye asalelaka te ozomona epai plus toza kopeta etore yango wana bakimbangisi na bengi bino na conscience vote massivement mwana mboka mabele na biso eza kokende pasi ekoti souffrance ekoti matonde boto nazongisi toza kolanda miso na telefone eboto na ndeko telefone abanga likambo koti na suka nde yango wana toza koluka komobilize ndeko nyonso akimbangisi koyebise makambo ndenge oti oloba po ete ndeko nyonso akimbangisi aza na conscient et puis a voté papa Etienne Tshisekedi.
mais oyo mosusu tokoki koloba ce sont des souhaits seulement oyo nyonso toza koloba awa eza kaka makanisi na biso mais la réalité eza bongo te réalité ezali convaincre individu moko na pembeni yo moko moto oza kosipote papa Etienne Tshisekedi mais soki oza kosatendre ke nkamba asala propagande ya kanda moko boye monseigneur moko akosala yango te nkamba mpe kosala yango te naza kokotela nkamba te mais je me mets à la place de papa Kiangani soki nga nazali wana je ne peux pas prendre une église na kati église naloba ke bo voter candidat tel ça ne peut pas se faire mais le fait que mutu ake na nkamba okende konégocier kuna bamambre ntango baza komona conscience na bango yango tuza kobenda ke likambo conscience ndeko mandama auti koloba nde yango wana bamona ke papa Tshisekedi akendaki kokuta na biso pe na chef na biso pe la conscience commence à travailler donc faut toyeba technique nini ya kozwila bato na élection mais toyala makelela pamba te oyo eko aider pe nango Congo te ndenge bozokanseke boza ko aider Congo mais laka okuza koya nango ce n'est pas comme ça qu'on va gagner les élections donc toke siko bato baza tellement mingi ke nayebi te wapi yango na kokende kotomba na onta mama na shana pe kuna lokola yo bamama topesa bamama na biso amoke mita telefone azali asignale ngai ndeko na shana pese maloba allo ndeko mbote naloba boye nayoki makambo ne débat na bino ndenge elekisi ko mais franchement nazo comprendre bino soute bakongolais mais une bozolo ba que non élection bamzu bemba ba contraindre bato na makati que non bo voter ka candidat boye élection ezalaka so candidat wana za na makanisa madame mpona mboka aloba nde makanisi oyo ozala mpona mboka biso nyonso totala to voter mais siko mokoni Tshisekedi apesa programme na ye mpona mboka wana mokoni asalasala ata eloko moko ya malonga mpona mboka asala 50 ans na politique ukataye hata huko kiti kulala papa wana soka mtiwa pita oza radio oza ndo mama bana kulala poka kama ndo bana tesa calme ndeko remosi sama lo basa ekuto jambo na place Tshisekedi muto landaki yango te azotila mama plat alandaki plat Tshisekedi te ayoki yango te bozala kimia botika moto nyonso aloba na maleli ekoki kotambola boye te. Ok, mama na sha maloba nayo ndeko Remo soko zali limbisanga silisa maloba nayo ndeko Remo zaka na kati silisa maloba nayo. Mais papa nzambwana na lina no beloko moko eza Victor eza kombwa lokuta che kwa kota na ba radio ha loba nayo. Papa nzambwana
nazima lobalanga na obibo ndezana siku tolanda na comprendre que congolais te déjà parce que ça congolais ngalo mamba projet te mambu ya nini te IDF et là on a papa gamba na esa ko jour mo bene mission ka abata timbangiste mama ya camarade nanga benga mama na lobini ke biso ndeza bongo bino makampa kabila zo sa te bobo yo zolo ba ke papa za na droit ko lo bate ke bo voter par tel bo voter par tel mais azala droit ko lo ba timbangiste ke ba pesi biso fongola to sa ali pona e bango bazong tike to voter azala droit ya ko sala wana mais pona ko fongola peuple ne misu azala ngote papa za mona ngoni makambo to zo mona o mukebo mais tango ko ya grâce boko connaît pas les mêmes papa au ben que là na tuki moni mo sana boko connaît parce que les zala zo me ba pe ya ça bien ozoma ya ça bien mais ça parce que belé va zo souffrir ya zo mona ba azo e ba wana te azo me ba te belé merci maman na chambre papa zambona pesa wana na kimbangi sana ba partie belé baza le quoi ça la toi pour battre que bon côté partie mais le bala bango momo ko quand même solide parce que c'est bango momo na maele na bango sala bongo na bango papa lo bibo de mais azana toi pour bala bango que bon voter c'est mazana toi pour bala bango que tout ça ni pour la papa il so fongo est-ce que ça bien ça des papa qui meurent en prison bakwa mobutu kwa dia pesa fongo la anati ou bien kabila le père a pesa te eka pesa lo kwani e mo zo aba mkete papa za mo te ba makamto olomba merci zana ko pesa maloba merci mama na shanga likambo otiko loba mama likambo zali awa biso nyonso to lobi to ko sala campagne pona papa change sekedi ba place mo zo okuta na basal ke message e quotidien te ezali role na biso ya kobenga nde moko timbangise ko lamba ye po ayeba aya na raisonnement oyo ngai na yo toza nango oyo pourquoi oyeba raison nini tozoke na élection oyo pe pourquoi ko voter papa Tshisekedi mais to bo makambo penza te na makambo etali papa na nkamba kuna parce que lui en tant que chef spirituel naza ko continuer ko loba yango aza na licence oyo azwa autorisation ya courir une église et cette église doit être neutre et la neutralité dans une église en tant que mokandilata sapatu na maman na ngai on comprendre que il ne peut pas dire à la population qu'il faut voter Moutoutel, il ne peut pas le faire. Bah, passer dans l'église, ce sont des petits pasteurs. Il ne faut pas les comparer à l'église, Babari, il y a 15, numéro 6, il y a millions de membres. C'est très complexe pour diriger l'église kimbaniste. Mais un rôle, il y a maman Nacha Obenga, maman Wana Oyeb, pourquoi ne pas voter Kabila? Donc papa Freddy mtaza kosenga kama loba depuis kala kuna papa Freddy na pesa maloba bande ke baza ebele awa donc vraiment rapide ngala ko loba sute na pesa maloba na batinyo seconde papa Freddy beta yo kuna epito ke na papa ba mabande ko ebele na ko pesa so ordre wana vraiment na sepeli malamu na ndenge bopesi ngai maloba na pesi mbote à travers ya batu mokili ndenge bozo olanda biso donc tolendo lo wabuyi toza na campagne électorale ngai naza pour Tshisekedi yango na lobby les peuples d'abord, nous sommes besoin de Tshisekedi d'abord, parce que nous sommes la campagne électorale. Batotimbangu baye bayango ke biso tozali pour Tshisekedi wa mulumba. Ba dirigeant ya ba église eza ebele, église catholique, église protestante, ba église eza ebele. Pourquoi na mango ba wana eza na makelele mingi te, eza na makelele mingi te. Pourquoi? Parce que ba mikonzi na bango bazoyeba ko gérer mangomba na bango. Pourquoi Congo est ça toujours makelele? Parce que tout ça mon kondi azoyeba ko gérer. Ce qui besoin d'un dirigeant a dit ko gérer et ko zala na buzoba et ko zala toujours makelele. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème. Le dirigeant d'abord, ngana la église protestante. Dans la campagne ebandi chef ya église protestante na boma na matadi. Alors na église vous ne pouvez pas porter ba effigie ko lo ba politique na église té. À interdire yango, vous comprenez? Et la campagne c'est ça la publicité, vous comprenez? Bisonnet dans mboka esengana zali okosala okokende ko inaugurer te okose signer bako non et ça déjà interdit parce que nous ça la publicité nous sommes déjà interdit pendant la campagne. Alors pour la chef d'église ozokamba mingi ngai na yebaka te bato bakamba biso vraiment bato bakambaka biso bamoni bazopebisa biso yo ozolia bien na ndako na yo kuna kendela baplace bato église katolike kimbangisi bakotaka bango batikaka basapatu
Dala patuna baki sipangi te wana ndenge basapati bozo mana na ba fil de fer. Alors chef a le tambour à cana. Yango penza il faut tout tombokela merci papa papa Feli na banza na lokaja ko trading ko zako sala fast na mwana ndaku azako confirmer yo ete ba kolata ya chef ya kimati Kimbangisi basa déjà décidé pour na Mutuna Bango pour na Joseph Kabila. Ça c'est Mutu aza pour la Tshisekedi à Kofola Tshisekedi. Papa Freddy baza ebele pour limbisi na kena mutu mususu mais yeba yango qui baza déjà décidé. Avant le 28 on peut changer cette décision là d'une façon individuelle. Boye mbangu ndeko nona muntu no sana telefone awo kota me awa na yebi tena na telefone. Alors oyo tokende mbangu epa ya bandeko oyo bana ndaku bokolimbisa ngai soki omonike na kena nikopesa na bandeko oyo baza bana ya ndaku nanu te neti papa mbangu na pesa na maloba kuna mbangu po bato oyo baza bana ndaku tokusolola na biso na biso papa mbangu na pesa maloba kuna Allo papa mbangu soko za koloba te na ke papa Remo mutu za kozonga su peut-être za kana likamba suko ngo pesa na pesa deuxième tour na ono bapasa na monito ngo répondre batunso yo batake yo kuna mais ana tanda nazana bandeko ebele azala rapide papa mbangu na yo moni okoti te na ke papa Remo Raymond soki mba Raymond sina maloba ya pesa bozo kanga très bien 565 ko mbangu bandeko ebele papa kinkela tu bazana katao makambo concernant l'église Kimbangiste mais na olobaka ke église Kimbangiste baleki bakongolais ne vérité et puis église Kimbangiste bango te mokonza décision sur makambo ya Congo soki bakimbangiste bazali mpenza kosalela oyo mbuluzi kimbango alobaki baprofesseur alobaki bana ya bilaka mpe bilembo baza na kati église Kimbangiste te bazali banda bana wana bakoya na bilembo pe bakozala na bwanya bango nde bakoya kotombola Kongo ya sika. Alors je pense que na profession na ombulusu kimbango alobaki na 1921 na Mbatasanda yango tozomona lelo libanda bana pe batelemi ya bikolo na Belgique na Allemagne partout par là pe bazoloba miloko ebele pe bana na baza na bwanya koyoka chef spirituel ya église Kimbangiste amiponela déjà candidat au bango bakokende kovote nakanisi ke en tout cas wana yempo amikosi atosi prophétie ya mbuluzi kimbango te baza pena bakimbangiste mponga na kimbangiste te nayokaka baprofession mbuluzi kimbango alobaki bakimbangiste bango moko bayebi ke makambo nazoloba ezali na nzela eza makambo ya lokuta te nakosengaka na bandeko na nga tokende na baelektio ndenge bango balingi tokende mais au moins topona ta mal nécessaire topona mwana mboka ya mwana bi mal nécessaire. Pourquoi mal nécessaire? Donc kende ko ponalani kengo o tata na dali polonais mama na dali rwandais to ko ponalani ruberwa o ba nationalité ne dali douter to ponalani Caméré o azali côté burundais côté tanzanais non. Je pense que ce tolinto sauver mboka na biso masolo o tonza ko beta na ministre ezali ne poto luka voisin moyen ya kuider population na biso pe ya kuider état na biso to dans état de droit. État de droit ezali nini? État de droit ezali ke peuple fois na droit na ina ba devoir na ye mais le pas na biso état de droit ezali c'est wana to télé mitolobi to kende ko voter candidat numéro 11 pourquoi soko tali selon ordre alphabétique na biso lettre K ezali 11e lettre et 11e lettre ba ko na biso ezali ko koma Congo avec K. Congo avec K signifie les centres de l'univers et c'est ainsi que nos ancêtres basaient au Congo. Intervention de l'Europe, c'est ce qu'on y a moins mais ben de commencer belé à ça ce qui est qualité si mana colocation sur Kobasta Matondo.
merci mais eloko moko papa mbangu na mekai koloba na ebandeli olandaki yango très bien te ntango ozala koloba les droits de l'homme comme slogan ya papa Tshisekedi aza koya nango il faut tosala effort na ntango toconvaincre communauté kimbangiste parce que quand tu parles des droits de l'homme bakimbangiste slogan na bango depuis kala ezalaka mibeko pe misala elingi koloba ete ke un vrai kimbangiste ne trouve rien de nouveau sur les droits de l'homme eza koya sinon que c'est à moi de t'informer que soki na baprisonniers sur na Congo okuta bakimbangiste na baprison te okuta bango pe na misala ya koboma te koyiba te c'est une communauté eza na philosophie moko je vous dis la vérité votre travail na ngai si vous voulez soki bolingi koyokela ngai te tokozana problème ya kopercer cette communauté kimbangiste parce que ce sont des gens bien disciplinés na ndenge na bango soki boza kozela droit de l'homme eya po bo apprendre bamisiku na kotosa mibeko bango déjà batozalaka nango bakemba nango babotama na yango. Alors, c'est à moi de dire que toi, la stratégie à Komako, Benda, Bandeko, ya Kimbangiste, va voter Papa Etienne Tshisekedi, mais il ne faut pas t'énerver, ya Kokanisa ete Ogoya pour apprendre, ba Kimbangiste Makambo ya Sika. 5 santé et apprendre, ba Kimbangiste, 5 santé Kobangi, ça peut ba Kimbangiste pour voter Kabila, te parce que Misala na Bango, Batonga, avant 5 santé Kabila, Aya. Papa Etienne Tshisekedi a les droits de l'homme, Nibeko na église kimbangiste se sont déjà bien disciplinés basi na bango bazana ba divorce c'était ba kota avec le peta mutu moko akoya ko éduquer communauté kimbangiste pour le moment azalité mais makambo ba monso moza koloba eza ya solo donc aider peuple kimbangiste ayeba ete élection oyo ezali pona ko bengana mopaya na mboka na mabele ya mfumu kimbangu na kei epa ndeko Christian bandeko nyonso na yebi bino tozaka bana ndaku soki unaza kopesa ino aloba te bolimbisa ngai parce que yebani toza bana ndaku mwana ndaku asevaka nanu mopaya Christian na pesa maloba kuna Merci la ndenge opesi nga maloba mpasa mwana omoni ngai oyo eza na intervenir susu na émission oyo osali bon bref nazalama mokuse parce que nayebi ke yo olingaka bato baza na divergence idée na yo te ntango osala émission na yo ngai nazoloba sikoyo parce que oyo eza makambo ya Congo tozolobela awa tozolobela makambo soki lelo bakongole nyonso batelemi bapaster oka bamukuna banani bato wana mpe baza bahomme de dieu tozotelemeli bango eza parce que bakoma bakolabo lelo oyo tendance oyo chef spirituel oyo aza na motu ya église kimbangiste ana nango eza tendance ya bakolabo nazoloba so okatanga maloba tu peux le faire quand tu veux mais nazoloba tendance ya chef spirituel ya église kimbangiste ekomi tendance ya bakolabo eloko aza kosala depuis mama Olive wana mwasi ya kanambe wana kenda kuna na kamba esali ke non ye tendance ye azolinga komarche bamote ata bazamana ndenge ozoloba boye soki ozali na bitasa olinga kovote Kabila parce que la tendance ya bino bato bozoba mais bobakema mbo bozosala vous faites la honte papa Simon Kimbangu mbo bozosala bozosomisa papa Kimbangu na tombo toujours parce que ceux qui Simon Kimbangu alaki lelo awa jamais Simon Kimbangu andima même que non Olive Kanambe wana atia makoni na nkamba kuna po bani Simon Kimbangu akunda liste ezalaki po Congo ezala dirigé par Congolais. Nous avons dit que continuer l'émission. C'est regrettable. Bazar a musicien pour la mission. Vous avez musicien pour les quartiers. Dans un moment où vous avez besoin de campagne électorale, qui est des églises qui parlent, ce sont des Congolais. Ceux qui ont besoin d'intérêt à Congo d'abord, il faut voter sur ces quais. C'est bon, comme vous savez, ils sont dans le besoin parce que l'église qui m'a dit que le Congo était des Bosso. Un point indirect. Ndeko Christian à comprendre tempérance aux alinango mais ceux qui au petit combattre un peu degré à compréhension okoyeba ete musapi oyo kolembaka yango muteko benda kansombe si tu veux gagner les kimbangiste poto kena élection yeba condition ya kimbangiste comprendre kimbangiste négocier congolais qui va congolais pas voter pour la Congo qui va congolais alors va la nation ya Kimbangu travailler na bango po pesa bango message oyo iko convaincre bango awa eza litoi Charles Kimbangiste litoi po ayeba susi yo ozali na yango parce que soko za koza Olive Lembe akei na nkamba koko undi budila kumba satombe
eza nzela porte ya kamba eza ouverte na mutu nyonso. Je doute kamba ekangela maporte na mutu kote. Olive soki akei na kamba Papa Tshisekedi na yo pe beaucoup de na kamba. Donc venez avec une stratégie oyo toko convaincre Bakimbangiste. Je suis d'accord avec toi 100%. Malheureusement ça va dire découvrir stratégie ni toko yo convaincre Bakimbangiste. Mais il ne faut pas venir dire que pour Olive akei na kamba que siko bakangele kamba Kabila ke na kamba olingi siko changani aka na kamba. Venez avec une stratégie, ni te convaincre Bakimbangiste. Il n'est pas encore tard. Non, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Je viens de convaincre cette Kimbangiste en cette date de cette lobby dans le téléphone. J'ai convaincu cette Kimbangiste lobby pour voter Papa Tshisekedi. Mais na malembe, il faut bailler les vrais problèmes. On va comprendre yango parce que ba tebele ba même na radio na télévision Papa Nzambwana ozo maloba cette Deko kinkela na pesa maloba mbangu na bandeko bele bokoti ayo na pesa maloba deko kinkela na pesa maloba. Allô, bonsoir, bonsoir, Koyokangai. 5-5. Allô? Ah bon, papa, Nzambwana, Nikana Kouje, le Komoko Lobaki, Olobi Bakimbangiste Badali 17 millions. 17 millions, Bakimbangiste Badali, ils ont 17 millions pour répondre à Bakongolais. Il y a 17 millions, Bakimbangiste Badali, presque dans le monde entier, il y a 17 millions. 17 millions, il y a Bakimbangiste à Rwanda, il y a Burundi, il y a Tanzanie, il y a 17 millions. En plus, là, le banok, 17 millions, Bakimbangiste, sauf que Nazaï, 1 million. 1 million de voter. Avant côté parmi les 17 millions à Kimbangiste, faut à la mort on soit baptême l'église Kimbangiste, on côté na liste, il y a 17 millions à Kimbangiste. Alors on a sur le président qui ça pas na mikepe baza ba mineur, ba soit ba baptême, ba comment na nombre, ba participer nombre 7 millions, ba ko ita ko voter Kimbangiste, bazali et le terrain pour le ils ont demandé ko ça. Alors, informé donc quand il a fait azwa batem na Kimbangiste c'est pour siko yo le faut que d'abord un Kimbangiste c'est pour batem pour baba ozo batem na Kimbangiste pour Kimbangiste pas voter donc Kabila par exemple na nombre de 17 millions oyo lo ozo ba 17 millions ils ali kaka ba Congolais 17 millions ils ali pena ba Kimbangiste o bazali ba Tanzanien ba Rwandais ba Kenien bango basali 17 millions des adeptes Kimbangiste na monde entier ils ali ba Congolais prenons que baza 1000 kaka donc on dit 1000 to kacho bazali 1000 na Congo bazali 1000 na Congo ba ko sala pe 400 mineurs o bazana toi ko voter. Bon, donc, il fallait que Batu Oyo Sola qui n'a pas Kimbangiste, il fallait pas Kota, il fallait éclaircir sur la situation Ozoleka, Ote Batu Subamona, ce débat aussi là. Normalement, quand DSP a le bac qui m'a collé, il faut le blague à il y a pas de secret des photos à la claire quoi. Les arabes comme propagande, Oyo Tiara. Yo tiaka mafuta likola moto pour monter sur ma casa en tout cas en normalité il fallait que tu blague campagne ya papa
Tshisekedi ndenge ndeko kingela olobi tosalaka campagne que signifie effort oyo ngai naza kosala po toyokana quelle technique chaque motu abenga un membre kilimbanisa aconvaincre ye avote Papa Tshisekedi. Donc yo oza kokanisa oyo nazosala eza outillage ya campagne te outillage ya campagne omoni etie su mafuta na moto epelisi su moto makasi ezali okoka kobenga donc yo olingi bato donc Papa Tshisekedi yo olingi bato bakontinue kozala na pongi bayeba na bango teke nzoka nde bakimbanise baza na formule na bango oyo ya koconvaincre bango yo olingi bato nyonso so tu crois que mwasi nyonso kosala litoi na même formule ozokanisa ye soki okotrouve mama mizo ta litoi oyeke mpe mama ani litoi yango koza kosala ndenge moko chaque mwasi aza na ndenge na ye okodili na ye okopesele litoi bakimbangise ngai c'est un monde totalement différent soki kokanisaki ete na biso wana ya baptiste ya catholique bolobi ke baza ndenge moko na baeglise kimbangise erreur si erreur si erreur papa Zambona nango tika loko moko asuka na ngolo ba yo lobi osolaki na bataki mbangwise na ba konje eglise kimbangwise o baza na Europe aw ese koko pesa bango pa koko pesa bango antenne te ba expliquer biso makambo ndene zolekela ndenge ni bato balati ba bilongi ya papa sino kimbangu basangisi na ipolite mamusu pourquoi passer bango te hein passer bango yo lobi osolaki bango na moto passer bango te ba musupe baza na ligne bayebi kutu te réseau mika tino bayebi te parce que ezali effort na ngai individuel na contribution na ngai na campagne ya Papa Tshisekedi pour faire des sondages na yeba musala na ngai ya kosala campagne ya kosipote Papa Tshisekedi koma ngai Zambwana outillage na maboko na comment je vais travailler na kati ya nzela na ngai ya musala na ngai ya kosala campagne ndene kokutana na ba information yo Papa Tshisekedi ne peut pas être partout lui-même c'est nous qui doit le représenter et ngai Zambwana na nzela na ngai na kutai na bakimbangise qui est bras droit na nga place na oiko sala campagne na kitoko je vous dis que kokoso ezali kuna et kokoso yango bino bozolinga boke ne pas souhait na zo que ne pas réalité la réalité que je vous donne oyo ali ko convaincre un kimbangiste denga ye one on one face à face para face tene na malembe ko yana na ba histoire pamba te parce un kimbangiste ne s'intéresse même pas na makambo belele kana ba politico sodomiser oyo to mona ra Kinshasa bango basambela kana bango ka batala katata simeni kimbango balali na bango balele na bango bakena ngona nkamba bazongi na bango c'est tout ce qui leur intéresse c'est un milieu sokoza expert na kama kimbangi c'était yaka na vitesse muke awa vana sukisa yo donc na ke paya ndeko awa Roger Pakaza Mambu bandeko mukulu pape ozali ndeko Daniel Mupeke na Monakio dobio nyonso papa ndompe bozali papa Patrick bozali papa Carlo bozali soki na tani kombo no yeba gete na zako mona yo me ezaka ne débat za okene mobulu awa na yete soki tokolala awa te mais papa Roger ya yo maloba avant que ne pas bandeko belé pesi ona na pesi maloba te ah oui merci de comprendre est-ce que na zoka madame sombo la volume pardon est-ce que ça va ça va mais so ko tombe la toujours ko la mala mais loba bon papa Zambwana je crois que nazana 4 points et la réaction nanga nazana 3 minutes nangai premièrement na koloba que enquête salaki ezali ya lokuta to batwana otunaki bayibi na bango makambo ndenge ezoleka na Congo te pourquoi na lobi na yo que d'abord na makambo legaki na Mbanza Ngungu et puis le 3 novembre secrétaire général ya Mandoukrate prédateur Aubin akutanaki na Siros ponga na benga ka Siros tokolaki azali mwana promotion na ngai donc Siros comme on a biso zo kola yango wana ndeko Simon bakutanaki na ye na centre d'accueil a promettre ye ebimi na ba journaux alors yo ya koloba na biso apesaki yango te bandeko balobi na yo ke bimi na video talango na YouTube
que to sala nini yo mona kiangote. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, papa Zambwana oibi ndeko firmé azali petit frère donc abotami na ndeko na papa qui soloke le Charles avant akufa alobaki na makambo ezoko leka na kati église kimbangiste yaya na bango Mbuta Simon akokende de bêtises en bêtises yango tuza komona awa na réagisaki na site ya Kimbangu 21 soko bokeni na site ya Kimbangu 21 okomona réaction na ngai obi papa Zambwana na 50 banda 54 abako nakanisi papa Charles Biangenda Daniel azalaki membre na kati mais ata mokolo moko te papa Biangenda oyo aboko alesaki Mobutu tango azaki soda alobaka que ba congolais to ba zairwa ba voter ba kota na MP to ba sala ndimi bokene na site wana na pesa ki pe nani lien wana papa Zambwana otala na correspondance na biso okomona yango place papa Diangenda lobaki pardon na fuka melibino makamba politique boya nango na kati na linga papa Simon mais papa Simon Kangani na yebi ki azali malléable na en tant que mutu azali malléable na yebi malamu. Donc bato moko bazali nzinga na ye d'abord babandi ko ningi paternité ya ban propre bande ko na ye ou babotami bana papa Charles ya ngo problème bazali yango ti. Donc papa Zambwana makambo ezali très sérieux. Papa Zambwana na koyebisa yo na kati ya kimbangise ba docteur bazinga ba papa Mutamba baza ba grande personnalité influente baza bato ya IDPS depuis kala tant IDPS ebotami. Alors donc papa Zambwana okoki koloba yango te ke ndenge wana ninge teko Simon alobi ke bato bakolanda ye. C'est faux. Ça je vous l'assure parce que même tant que papa Diangenda zalaka ezalaki benda bika bato ya UDPS bazaki na kati bato ba parti ebele yango na papa Diangenda lobaka botala yango na YouTube papa Diangenda na parti politique. Wana ezali po ya mibale po ya misatu papa Zambwana papa Simon Kiangani asali fausse prophétie attribuant na papa Simon Kimbangu alobi que alobaka que 4e président ye mutoko kamba Congo mais papa Kimbangu azali ka prophète pour na Congo te bongo na Angola alobaki nini bongo na Congo Brazzaville bongo na mikili ya poto omonite ke akosi abuki lokuta po alia na ye mais soki alobi que Joseph Kabila soki Kanambe azali président ya mine oyo papa Simon Kimbangu alakaki ebongo na Congo Brazzaville papa Kimbangu atikaki prophétie donc ezali bakamoko sérieux il faut bakimbangi so bazali mais okaki ndeko moko alobaki wana je crois que ezali tendance pour ba jeune bazali les Kimbangi ce sont avant tout oyo ya Congo bazali d'abord ba congolais avant d'être kimbangistes donc nous, ils ne vont pas dans d'autres marchés que les Congolais Moussousou. Donc ils souffrent au même titre que les Congolais. Papa, ce sont des réalités que nous devons dire et les Kimbangues se les savent. Et nous n'avons même pas besoin de les persuader parce que Bango Baye Biango. À l'Ibosona Lola, il faut qu'on vive. Sinon, tu es nulle part. Enfin, tout le bas, aux autres na point Moko, Bolingo, Misala, Mibeko. Mais ces Mibeko là n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Ces Mibeko là, ce sont les 10 commandements. Naturellement, mais c'est plutôt la justice. Est-ce que la justice règne au Congo? Ça, c'est la première question. Deuxième élément, est-ce que Bolingo, est-ce que Yende Kosimo, Azali na Bolingo vis-à-vis de Bandekonaye? Ça, c'est une autre question interne. Bisous, tous allez lelo, mokolo ya en pleine campagne. Papa Zambwana, je crois que ma cambo est comme sentiment, nous devons mettre ça de côté. Il ne faut pas vous mettre au centre de l'univers. Yoka kate muto yebi, batwa yebi bazali ebele. Et puis, soko lobi ozali mokolo, la kalite soko na papa oyo benga kiwana papa oyo azali ndeko ya bamba, ako yebi sayo, mais ye ako kende plus, beaucoup plus na ba sentiment. Donc, ezali ko dérouter biso mingi. Oli ko to lobi la makambo oyo ezali ko kende na ndengi, et loko mani ba cadre campagne, et ko benda surtout que ce soit baninga na biso ba kimbangistes. Alors qu'il n'en est rien. Nous ne sommes pas contre les kimbangistes, mais déviation et un fumo Kiangani, Liango, tout ça qu'on en est pour petit frère na yé mutazali mukambia solo Zako, je connais bien. Peir Massa Naye, Azali parmi les cofondateurs, il y a PPRD. Voilà la réalité, Papa Zambwana.
donc bango bataza ko manipuler ba yukutani na obe na maniaku na centre d'accueil ba lo bana ba pesi garantie pour la nini o bango ba lobi na ye to ko garantie bino soki to leki to ko récupérer biloko ni surtout esali na maboko bandoko na bino misusu bakendeki kosala lingumba ya 26 ozomona politique yango yango na bakendeki kopanza pe radio ya Monkoto. Voilà, ce sont des réalités qu'il faut mettre à nu pour dire que ezali ba tactique moko politicienne ezali malhonnête. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Merci de konangai Roger Bakamoti koloba awa mais il y a une chose otiko bakisa awa soki bagani bakokene ko récupérer biloko oyo ezana côté ya bande koloba mususu mais tu oublies que poste to gouvernement to président ozana place si ye wana kaka pe mitazawana na tang baiko kabona donc sikonde pona ba élection 2011 nde siko bakimbangisi baniko s'attendre que bakokene ko récupérer biloko bande koloba eza kuna wana forma solo place no so otiko lokotela yango. Parce que jusque-là, depuis qu'il baisse, c'est comme entre frères et frères, il y a régime, il y a Kabila. Est-ce qu'elle promet je ne défends pas les Kimbangis, mais j'analyse des choses selon Dengue mais, maman, les Kamodenge, toute distraction, tout ça, ta campagne, solo ya mpoko lelo te ngana yeko désiété nazana kati ya page ya campagne. Nous devons gagner les Kimbangis par tous les moyens. Et pour les gagner, tokende na sima ya nkamba te, na sima ya papa kiangani te, mais c'est à nous de faire face à nos frères et sœurs na babalabala nyonso bisika nyonso bazali poto pesa bango lito ya pourquoi voter papa Etienne Tshisekedi. Cette tâche-là ne sera pas faite par Kiangani Simon Nkamba parce que na kiti na yeye en tant que chef spirituel, il n'a pas le droit de le faire publiquement. Mutu moko awa naza kozela aya ko convaincre ngai na kolate sapato ya Kiangani ya vanda wana et puis azo micro alo babona boy. Bozo koloba ete non aloba kete mutu asali kamba boy to sala nini. Mais ce sont des bravoures, des appréciations que mutu aye ko sala de kamba par exemple kapesi no clé asali boy na boy. Na cadre ya mutu boy, il faut avoir un mot à dire. Ce mot là à dire soka lo ganyo bongo est-ce que phrase ngo ezalaki compléter na soka donc bon voter ye. Ça moi je ne sais pas, c'est à vous de juger. Mais pour ngai campagne ya papa Tshisekedi tozo kotoye koli na sololi na batu wana ba confirmer yango que biso il faut mutu aya asolo la biso tokota pena agenda na tout le programme na ye tant que papa Tshisekedi aza ko sala ngoto tika biso to sala na place na ye et si papa Tshisekedi va le faire il doit aussi affronter la communauté qui est la plus large au Congo au Lingate. Il n'y a pas deux églises oyo eleki na communauté ya Kimbangisi na Mulayi kimoziki na bino wana la 20 batu kaka église na bino wana la 30 batu kaka mais à Kimbangis on parle de millions. Franchement je vous dis la vérité, ce que nous allons compter la révolution, même si révolution est liée, ça ne sera pas aussi Papa Etienne Tshisekedi qui sera le président, ça sera une transition pour réorganiser les élections. Voilà pourquoi pas to bomagande ke na libanga moko ndeko Carlo na pesio maloba avato ke ne pa ndeko Daniel Mupeke na Papa Mukulumpa.
merci mingi papa Nzabwana opesi ngai maloba na sepeli mingi na ndenge papa Nzabwana pakaza mambo auti koloba makambo pe na sikomaki ananotaki na papier. Premièrement na kosala appel na bandeko na biso ba réformateur oyo il faut ba réformer penza église kimbangisme. Eza kosenga eloko moko important wana na koloba ngo direct ba démystifier père spirituel wana akoma na ba niveau neti ba imam neti ba Dalai Lama ekosala bien. Po soki mutu aza kokanga milimo ya batu ya kobangisa batu soki bosali boete bokozwa mababe ou bien soki bosali boete aza kokosa batu en même temps po azali na droit wana te. Na banza la fois passée tant tosalaka émission mokwawa tolobaka yango premièrement lilobaka ya Simon Kimbangu ye moko eza kokanga tata wana la kingo ya yakate akanga ba congolais ayaka po a libérer ba congolais. Bon ngana za ko comprendre te comment yo ozali descendant ya prophète ya yaka ko libérer batu ou yo zala na même niveau d'idée na ye même niveau ya combat na ye mais yo zo kanga batu soki ba pesi yo kombi yo lobi ke non azongi seli biso vukola sikoto sala nini to voter est-ce que yo za ko sauver peuple au Simon Kimbangu ayaki ko sauver ou bien yo za moko yo zo diviso na dibumu place pana toki tuna mituna. Et puis, na critique le papa Nzabwana lobby qui est 17 millions. En tout cas, désolé. Naba Congo batubaleki 6 millions. Et j'espère bien que Naba Congo ça na ba Kimbangi c'était. Et ça na religion ibele, surtout catholique, ba protestant ba mingi kuna na ba Congo. Donc soko lobeli biso ba biloko wana na éviter ceux qui vraiment otala ki statistique kango malamu. So etoke na ba province mosusu po to ebi na ba tusangani place moi la base à Kimbangisme ezali. Donc, tout ça, on a quelque majoritairement basé dans le catholicisme. Donc, je crois que Papa Nzabwana, en façon, de la mbunda awa, et ça n'est pas pas bon de la bango. Non. Papa, Pakazamambo, Aouti Kolobawa, pauvreté, ou les obéta ba peuple, wana, yangonde ko pesa bango conscience, bakende ko voter, ba ko voter te ko yo kangi bango. Mais yo bana no ba kana poto yo bana no ba na ba privilège ba na batu musu ba na ngote yo kanga batu musu ba sale la ko ba ferme ba zoka lifuta te ka ko pesa ka bango mwa biloko ba sali wana na yo mbongo ekota ka wana ekenda ka wapi bana no ba na poto ba za ko étudier pour lobi ba ya lisuko konza bango. Donc il faut qu'on dimisa ba kimbangisme na mwa eloko wana po baza na liberté de penser ba iba ko kanisa poto ko senga mouvement ya ba réformateur ba réformer église wana pour ce que keibo eza kokende na molongo ya secte tandis que kimbangisme ezali eloko moko na Congo ya liberté ya peuple congolais yango Kimbangu abundaki asalaki 30 ans en prison. Donc cela veut dire que ndenge ndeko na biso tuluka uti koloba en tout cas na applaudissaki ya makasi pona nini aza ba chose ba ko réformer lobby kimbangisme to na posate ya guru moko boye oyo kutu atikali kosimba Simon Kimbangu na nzoto te ye aya ko s'accaparer donc neti mutu alati histoire wana ye mutu mosusu ayebi yango koleka ya za te biso bakoko na biso basimba Kimbangu na maboko mais azalaki kimbangiste te. Donc na kokamwa sikoyo koko na ye akanga batu bongo. Donc pona nga bakimbangiste sona bango balandaka bakimbangu ya libération. Donc libération c'est mentalement et physiquement il faut la libérer pour mutu à créer à ça la créativité na vie na ye. Merci makamba 17 millions que suyo ndeko Carlo na kosenga yo preno que tozala na mutu moko kaka Kimbangi faza na ye. Cet élément là Joachim Nzabwana a besoin pour sauver papa Etienne Tshisekedi parce que to yebe le président Lincoln a gagné qui na élément na moko kaka. Donc mon problème c'est que ce qu'on ligne chiffre de 7 millions te ça ya mona mutu était Nzabwana cherche un seul élément maintenant. Na pesi million 17 millions lui dia kon. Mais mutu moko wana Kimbangi sona voix wana Nzabwana azana besoin na yepo ya papuye candidature à Papa Etienne Tshisekedi. Et c'est candidat pour l'avoir aussi longtemps que c'est un Kimbangiste. Technique ngala kozula un Kimbangiste, technique wana na kozula mutu sebezo mutu catholique. Et technique ya kozula un Kimbangiste échec total ezako bima awa nazako yebi sabina nazali mwana ya ndaku
moko na bino ayebi ndako na ngai koleka ngai peut-être awa jusque là boza kokotaka azali te. Pour gagner un Kimbangiste, il ne faut même pas vous perdre votre temps. Il faut likambolo de ko bonde là. Aha, c'est là où bokomi tukuta musapi na miso. Campagne signifie bien sûr bonde là. Campagne c'est le temps de Kindumba. Campagne c'est le temps ya koyeko la komana kozula mwasi oyo. Quelle maladie que ya mwana papa tu fais que les gens mona asa ko lutter ko ba kongola fongoli misu. Mais puis le loyo mingi toza ko ya misu nsoza ko fongo na kaka te. Tobo sana makambo ya papa changani azana poela bandeko na ye. Papa changani kuta azana mutema babe. Tika nanu babiloko na bango familial wana. Tika ko kende kuno kimba mamona kayete bona. Makambo na ta kampanya ngo nanu te toka nanu ba page ya makambo Kimbangiste na tatamfuma longo tatampeva longo bona bona. Yango te. Wele la ko yeba comment attraper un Kimbangiste na bassin na biso. So kitoko sala yango te. Je vous dis la vérité. Mpamba saluti ya fuasa mtawako papa chibangu na pese kwa kaloba kuna atande ko mukulumpa limi sangai na zako mona yo ndeko mupepe ozali bande ko na ko pesa bino maloba donc papa muzaji ko ozali ndeko ndope na bosa nyote papa pari na pesa maloba to bonsoir yo ovande na Amérique. Papa Patrick Alme mukena zo sama papa Carlo po inga fire back out. Okay. Papa Nzambwana ozali moko na biso ba Congolais ovanda mboko démocratie ezokendo esika balobi ke il faut ko kabola église na politique. Donc elobi Kimbangiste avant papa Pakazamambo alobi avant la Kimbangiste za Congolais. Je crois bien que le prophète Kimba Mwatika qui église était. Église de Salamina Simanae. Malobanange Zalibole. Peuple congolais. La religion ya kati ya Kimbangisme. Aïba ke azana devoir ya kubikisa vimobimba ya nation ke ayo kaliloba moko oye kokanga tandis que prophète ya solo asalaki makambo. Ayaki po a libérer peuple congolais na maboko ya ngunda belge. Donc tolingi nde wana accepter eloko wana yango nde kotika ye efungola makanisine aye besika nini ya kokende ko pointer ya pana nde na ngana. Voilà. Merci wana en tout cas message très puissant. Papa Zambwana olobaki après yo repesanga non. Papa Mukulumba. Oui, papa. Nazana batebele awa na nini awa papa Mukulumpa okogizi joko zo maloba tu ndeko Patrick Chibangu de na kopesa pe maloba na bande ko nyos boko za la servir olim sanga na za ko servir na bato bazaka bana ndako pesa na bien. Merci.